Moni ba misu bazali wana abotama na kisasa bientôt le baza congolais mais a ignora kama kama papa Simon Kimbangu mais grâce à émission ndenge zo leka bazo talisa ah ezaki boyi li solongo ezaki boyi nte oh donc biso zaki pina na makamu minene boyi na mboka na biso ko yeba te mingi bandako mususu ko koti ya no Kimbangisi mais tanga bimisio le cassette wana zo lakiso même na yo mo zo salo sengo ah ntoke zala ka boyi antoka malamu to puyaka makamu ya mboka na biso mingi nde o ngana kutana bango mingi ezaka toujours bongo abia to bonaka ignorer pour mingi moni likambo yebi nete aza informé te les autres retournent à défendre on bien le baron de pour y le côté mais tant à yebi azoko landa vraiment zo sala bango malam mingi ya solo merci bazo landa yango mais surtout le bi malam na bato yo nanu ba moni yango nanu pe balandité mais bazali ko landa biso na émission ceux qui balobi ke ote ya bango likambo ya Kimbangu nino ko loba na bango pona likambo ya Kimbangu siko bon ngana ko loba toujours ndenge na loba toujours ke likambo papa Simon Kimbangu bon na biso msusu et loko ko loba ko des alités mais na ba o ba yebité donc ezali loko ko tia tembete ozomona pour ngana loba toujours na ndenga na vivaki omoni quand même na avant na ngina no Kimbangisi tout ça mais na yebaki li solo ya papa Simon Kimbangu to wana ko yoka pa batate bele ah tata wana penda azala ki somo na bangunza musupu ngana sena ko loba na belaka ba ko memanga na église mingi ya ba pevalongo mo kene kuna toujours kaka komba Kimbangu oh hey Kimbangu ya ye Kimbangu muna mo Kongo Kimbangu ya ye Kimbangu muna ya kim omuna banzimu ni so imba ka Kimbangu Kimbangu wangu toujours ba pele okisa biso Kimbangu naza kingunza moko bango ba ko ndenge na mpengo ba ko lobake ngunza moko makasi pena soko le mususu agang likambo papa Simon Kimbangu ngamona za pena le mususu na mona na fandi bon oya dutaka ou bien tiaka tembe ou bien un jour ba mona ça va merci donc to pesi bango na conseil na biso oya dutaka likambo papa Simon Kimbangu to a comprendre ka yango te abondela na Nzambe atuna pa ya Nzambe papa Simon Kimbangu azali nani ya solo Nzambe akotika ete akolakisa ye monene ya papa Simon Kimbangu ya solo koko ya solo mingi bazali kotala biso bazo ndima teke tozali na koko dia nzombo mingi ba yebeli okaka ndenge boshaka ba biloko na bino wana na elongi tout ça ndenge bolataka mais lelo pe na ba moni yo en personne ndenge nino zalaka batu mingi bazo ko ndima teke zali yo na yebite tanso ko koloba na bango ndenge bolobela ka wana na minoko na bino te mendenge lobi moni ozana réseau papa César bato ebele nga atali na kisasa mingi ba yebanga penda te parce que moni ke nakosala ba role belé nakosala soda nakosala mwana nakosala professeur nakosala ba role belé mais bato bakolingilanga mingi so na sali ya koko wana ndi wana pona bango ezaki fin ozomona mais tant on a osala sikoyo ba théâtre wana nakosala role ya tata be ya koko na loba koko nakosala onde nakosala boité naza obligé na sala maquillage na tia ba bibo na nga wana ezaki style ya ngai ozomona banda pe na ina kisasa mingi oyo ba mona ngale mususu tant on sala ba publicité ou bien na sala ba biloko mususu naza normal boye mais na ko utiliser toujours voix ya koko wana ba ko mona ah ye wana za gane mais biso to lingo utiliser pe voix ya koko parce que bato wana na biso mais c'est ça na bi ke mingi bazana mususu ba utala ezaye ma le mususu ezayete o ba yebi ba bi aye mais o ba yebi yebite ba non ezayete mais pona la sabino toujours na lo ba ezanga batata ba mama bandiko ngai koko de nzombo pa inyoso na kende zanga kama lubate lula nanga malamu poangal musala nanga na lubaka toute vérité et bon à dire lula nanga bandeko mikolo inaza kumona kaka soko tali kaka tan internet ou bien tali na télévision okuyuka kako avion moko yuti kukoya na Nigeria oh soko yuki sangu kako kuyuko avion moko yuti kukoya kuna na Amerika soko yuki kaka sa actualité kuyuko avion moko ikenda kukoya kuna soko na mbuga nini alors ngai koko de nzombulu kula na mesana kusale tidi na vwandi na kutalanga na lubia ba avion lukule za kukoya boye eloko nini ngana koki kusala na keyi kuyibisa bato yu basala ka avion ngana lubi est-ce que ndenge luzadi wana tango lusala ka avion soki na kati ya avion wana izadi 160 personnes est-ce que kubukuki kusala kiti moko te 159 nyonso bakiti tala diboso moko kaka lutiena simakulu na ngai bakiti nyonso tala diboso soki luza kukende soki kaka avion esali accident na nga po bino moko luyibi avion soki esali accident bato babikaka bazalaka mingi penda te mingi bakufaka kaka yango ngai koko de nzombo lukula na mesana kusala etidi nakopia bino conseil soki omati na avion ezali 160 personnes 159 nyonso bavwandi batali liboso yo vwanda na kiti oyo eza na nsima oyo etali na ngambo mosusu po ntango avion kusala kaka accident pam 159 wana nyonso bakufi na bango yo lukula kiti na yo italaki na nsima uzungi na yo pa ilukutaki
Ya solo merci. Merci na balandi na biso pe. Merci na Kokodia Nzombo to landi ya solo conseil na yo. Il faut que matana kiti ya sima. Parce que na kiti ya sima soko tali kule ndoko yeko bika. Ya solo merci mingi. Ya solo koko mingi balobi ke baye baka pa ozalité, baye pa ozalité mingi pe balobaka otika ko sala. Ba makambo bana ko sala to yebite. Tant que vous lancez un message na yo na bato yo balanda ka yo pe balingaka yo baye ba ke Kokodia Nzombo azali toujours à terre ou bien azali toujours asatika ou bien azali ka ko continuer tilelo ce qui peut bato balingi bazwa yo te baza na posa ko rejoindre ba ko rejoindre ndenge nini na bayo bazali ko landa biso pe na bato balingaka masolo na yo. Bon bandeko balandi nazana esengo mingi na to loba wana ya solo mingi ba mituna ka eskatika yango vraiment eloko yimta ko sepesa biso mingi atika na tika te tileo na salaka. Même na poto awa ba misusu bazali na poto ayebi marqué tozo sala tango nyoso te que 2 mois après to sali bien 1 mois après to sali même à 2 mois soit 6 mois bien une année après to sali mais tozo sala quand même premier théâtre to sala ki awa oyo na ko talisa bino bato belé ba yebi même na poto awa ezaki le mari menteur to sala na ba mangobo to yoko sala die écoute ma prière oyo to sala mikolo yo ezalaki to sala ba maabo mengo oyo ezaki titre prophète swing. Mais là, c'est mingi balande ba zomo na toujours que na tiki musalango te même na mboka Irlande pa na fandi marge na maîtriser langue anglaise tendengi ya kolobela kuna mais na zo sala effort na meka ko sala moi biloko na ba fête ya mindele na sala ka mingi ata na ba anniversaire na ba fête belé belé bato bengi sanga isa bande ko na biso bata mangala ezala ya bande ko na biso ba africain ou ba le français vraiment na se débriaka na comment ça peut biloko musu ya mike ba mime dernièrement tout ça la dessin animé na kanisi kalate so na zuyo tango na kopesa papa César akomeka olekisa tango eloko amuke po bomo nango ya solo ke eloko papa Kokodia Nzombo alakaki biso yango yo moi okoyoka voix na ngai mais ozomona penda ke dessin animé penda dessin zoko ningana donc na saki mon point bomona ke tokoko sekisa pena bana po eloko biso salaka ezana na niveau nyonso mikolo ba jeune bana ba mama donc mutu nyonso ozomona natika musala na te moneza musala moko eza donanga. Et puis sur na ko pesa exemple ke sur le longa ndenge na za na poto boye na ya pona musala wana et puis o nyoso amoni ke akoki kozala na fête na ye akoki kozala na eloko moko akoki ko organiser na za toujours soki ya kozwa contact na nga toujours abengi singa so natali programme na ngai ndenge sengi ke na koki kosala yango na kosala na ba fête na koki ko animer na ba mariage na ba makambo belé donc na za disponible bon na gansi email langeza toujours soko tie Kokodia Nzombo anemo @hotmail.com okuzwangai comme okotia Kokodia Nzombo anemo @yahoo.ie biso lokwa toza Irlande tozo dépendre ie na suka eza comité eza FRT. Alors à part wana soki mutu pa linki ozwanga même na niveau ya singa téléphone na ngai liboso fotia nano code na biso ya Irlande donc ezali 00353 otie sikoyo 86 730 25 wana kuzwanga direct partout pa inazali na portable na ngai donc message na kwa pesa papa César pona bandeko bazolanda yango wana. Merci Vela ya solo biso to sepeli mingi mbote munene atindeli bino pona yebike botanga toujours pena mabonde ndenge na senga toujours kalate nazoya kuna tina nkamba to komonana vraiment ba mbote ya mingi. Voilà, merci à solo. Wana ndeto succès séquence na biso ndeto kutani na mbalasima na komba tata mwana pe molimo santo. Amen. Amen.